bonjour, bonsoir na bandeko nyonso bazwita oyo kolanda biso na chaîne na biso ya Musakoli Shako TV. Tosepeli makasi mpona kozala na bino na mokolo ya lelo. Déjà boyebi invité na ngeza jour aliboso anga koyamba ye te madame Kataliko Mirna. Eza moyembi ya Nzambe ya solo azolanda lokolo toujours ba Moïse Mbia ba Mama Marie Misambu mère mama oya satika biso. Toko sepela ami présenté lisusu liboso na bino et ça la bien makasi. Bonjour maman. Bonjour papa journaliste. Boni. Malamu na ngolo Nzambe. Tozongi deuxième fois plutôt le kamoete solo la nayo. OK. Je m'appelle trop. Kambo etali musique na balobi tuna mama Mira. C'est azana nzembo na marché. Merci papa na bandana ko se présenter parce que ezana bato balanda ki émission ele ka kité comme onanga mama Mirna Kataliko Muawa. Question ba poser par rapport ya nzembo soki na si nabimisi nanu nabimisa nzembo te mais nazana banzembo on a composé déjà malheureusement faute de moyens. Et puis non seulement faute de moyens, nazelaka nzamba pesanga permission pour na kobimisa ngo parce que na ko bimisa na sentiment na ngai te. Nazelaka nzambe mukola ko ebisanga bimisa nde na kobimisa. Mais nazana banzembo na nga na préparaka déjà. Nazala album na nga déjà nzamba ebisanga album aliboso titre na ngo pe nazana. Ils ont combien de chansons na kati? Ils en a 3 chansons. Mais titre album nanga silence. Yango titre. Oui oui. Yango titre album nanga. Et boma batebele na silence wana. Te boma batute papa. Boko ka ba révélation ebele na kati ya nzembo wana. Eko bénir peuple Nzambe. Na kati ya silence est-ce que cela biso ta mama osimo kwa mke pe balandi na oba luka balanda yo bifika na swazani et papa Michel Chako, maman Julie Chako, maman Antoinette Dembo, Julie Chana, maman Julie asekela ki makasi pona koyoka ke. Musi munene boya alubese ya bina kata ko bina kena. Merci papa na koemba. Mais avant na yemba en tout cas na kozala ingratité. Il faut nous appeler ça merci pas couple Chako, papa nanga, papa Michel, ainsi que maman Julie. Maman Julie Chako. Maman nangai en tout cas nzamba likolo apambola bino. Eza grâce na bino nde lelo na yebani. Eza grâce na bino lelo batu bakomi ko benga ngai na komi ko za opportunité na kana kité na vie ngai. C'est pourquoi je ne serai pas ingrate, il faut na remercier bino nano. Ami balé nazo remercier nzamba likolo parce que ça peka na grâce na ende nazana bino. Titre ya album eza silence. Mais na kati ya silence eza na ba nzembo misatu. Parmi ba nzembo eza nzembo moko Golgotha. Na meki koyemba yango na lisuni ya Nzambe. Non non non, c'est une chanson yanga moko. Ça va, ça va ta moi. Na Golgotha e na Golgotha na Golgotha e nyonso e kokisami a Golgotha e a Golgotha a Golgotha tout est accompli. Ku Golgotha, ku Golgotha, unalalamika helila masabatani. Baba usiniache o. Baba usiniache na bombi papa bokoyo kango kata ko bima sécuriser ngo déjà pe bayi bayango te et okoma kete ayiba kinzimo na sur cela. Bon lokola na pe na bima na noté je pense que ça sécurisé. Bon peut-être ceux qui ont la méthode mususu pe ko sécuriser yango bokoki pe ko lakisa ngai. Lokola ezana ya ko bombama
nano eyokana te nano eyembama te, je pense que eza sécurisé. ebimaka yango nalobi nazozela permission ya nzambe. nzambe alakisa wana Oui, oui. nzela epatia na loboko na Oui, ye oui. epuis basala nzambe Oui, oui. Bameka kooriente nga, kopambola nga, koguide nga. Papa Michel Chako, nazozela vraiment bango nde bapambola nga, baoriente ngai. Papa Michel Kaimbi, nazozela vraiment bango nde bapambola nga, baoriente nga mpona kobimisa album na nga oyo titre nango eza Silence. Ese na kati ya basala nzambe mosusu oyo mwa nzimbo na bango ebimi album na bango ebimi oyoki neti ya nani? Bon, mikolo oyo eza na 2 nzembo nga nauti kolanda. Bien que je n'ai pas retenu les paroles, ya liboso eza ya couple ya prophète Joël Tatuna Madame Semiane bauti kobimisa nzembo moko ya Shekina. Ya mibale eza Pasteur Moïse Mbiye auti kobimisa pe nzembo moko ya Esimbi te. Donc soki balali balamuki c'est que makambo na bango esimbaki te. Donc comme bozoluka madame Catalan soki ka bolali bolamuki bozwi ete bukangi bilongi esalimilaka yo mpenza même ata na quartier. Bon, par rapport à parcours et à vie, il y a des fois ça arrive, mutu mususu oza na problème te mais asilikeli yo. Oui, oui, asilikeli yo. Mais tellement que yo moko na conscience no ebi que je n'ai pas de problème avec la personne. Ata jour otokendaka na musée wana omona que fie wana asilikela na yo directeur nani préfet? Oui, 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 oui. Oui. Et puis ekamisaki biso. Comment se fait-il préfet na biso akena bana tokendaki na bana musée mais ya une dame au bazan a un problème te maye ko silikela ye. Donc on n'a pas compris comment à quoi ko silikela chef na biso ya musala ya école. Bon tu comprenais que peut-être ba plein maman wana esimbaki te. C'est dans ce sens là. Merci papa Moïse Mbiye. Vraiment c'est dans ce sens là. C'est ça. Voilà. tozokende molomolo tozokontinue toujours na émission na biso atuka bandeko bolembisa biso lelo toza na émission te me tobeta nde lisolo ya famille. Oui. À part Moïse Mbiya na Joël Tatu. Oui. À part Pasteur Moïse na couple ya papa Francis Tatu. Wande banzembo na moni eza la une. Basala nzambe bazonga na nzela. Oui. Bonne émission. Émission na biso eza komo nango basala nzambe bazonga na nzela. Oui. Mais na banzembo oyo bayembi wana ese mwa mbwakeli eza na kati te? Bon, ngai soki nazolanda nzembo papa Eli ya liboso natalaka fond ya nzembo nga nazalaka ndenge ni natiraka leçon par rapport ya fond ya nzembo. Donc fond na ye wana oyo namoni ke ndenge ayembi j'ai vu qu'il a bien chanté fond ya nzembo na ye ayembi yango très bien. Namoni eloko ya mbwakela place wana asali te eza fond ya nzembo. Peut-être il a chanté par rapport ya ndenge nzambe a inspiré ye mais domaine ya mbwakela nga namoni yango te papa na ngai. J'ai aimé en tout cas namoni te banguna na ye ba camarade bazolala balamuka. Bon banguna na ye yenda yebi bangonga na yebi banguna na ye te sauf nzembo ya papa na ngai papa Moïse Mbiye c'est une chanson o eza na fond ya malamu nga vraiment fond wana il y a des leçons na tiraki na kati ya fond wana. En tout cas papa Moïse bravo, waouh osali bien. Ese ndenge oza boye olali olamuki jour moko po olobi ke nzambe sunganga nayemba na etel neti nani oyo olulaka mpenza osepelaka mingi kolula mpenza te me kosepelaka nayemba nanu na ye na bagra wana? Bon moto ya liboso je dis toujours paix à son âme. Si elle était vivante nalingaki na banda koyemba na mama Marie. Bon tolongoli ye comme ya kufa tolongoli totali ba oyo toza na bango na minute oyo o bazali la personne on akoki koza na facilité ya koyemba na ye. Je pense eza mama Laure Mbongo ami bali
wana na bana basi mama alors naza susu na mama Rosini Kaiba wana na bana basi na bana mibali naza na facilité koyemba na ndeko na ngai oyo asi abimi na majabu il s'appelle Rodi Mabiala wana aza leki ya coach na ngai en tout cas soki bapesi ngai nayemba na ye ça va m'aider na kozala na facilité oyemba mpe na papa Rodi Mabiala ainsi que aza gratte na baza baba likolo ya mwezi mbi ya banani bon na bana mibali bon je pense je peux chanter avec papa avec je peux chanter avec papa Atoms, le pasteur Atoms. Pasteur Atoms, c'est ça. Et bon Moïse mbi. Bon, pasteur Moïse, oui, je nakoki pe koyemba na ye, mais préférence na ngai nde na bala mibali. Avec pasteur Atoms, na kozala vraiment à l'aise par rapport à voix na ngai, par rapport à yembeleli na ngai, nde na kozala moke à l'aise avec le pasteur Atoms. Na souhaitera un jour soki occasion kopesama na koyemba na papa Atoms. Ainsi que maman Nadège. Maman Nadège, oui, papa Atoms. Oui. Maman Laure Mbongo. Il y a encore une maman que j'ai oubliée, maman Lydia. Maman Lydia, n'a été sokoye billet. Oui, oui. Maman Lydia, pe azana banzembo yo. Nazaka ko yemba ngope mingi. Soki lelo okaje pesa mi pena yemba na maman Lydia, na ko yemba na maman Lydia. Est-ce que makambele ka na est mboka na biso ozoka mo très bien. Bon, pona yo mosali ya Nzambe na nde ozoka makambo ezoleka na est ya mboka na biso. Oui. Ezosenga nini? Bon. Makambo ezoleka na est ya liboso ezosenga prière. Vous savez, eza eloko moko oyo eleki losambo Exact. ezate. C'est ça. nakopesa histoire moko eleka na Bible, histoire ya prophète Élie devant ba prophète Abal. Ka elinga oyo. Oui, oui, wana nazoloba Élie ya Bible. Nazopesa exemple ya Élie ya Bible, le prophète Élie de la Bible. Devant ba prophète Abal, oyebi que Nzambe atalisaki bo Nzambe na ye. Pourquoi? Parce que prophète Élie atalaki nanu Nzamba likolo. Makambo ezoleka na est, vous savez, même si toluki ba soda toluki ba minduki ya forme nyoso soki toluki Nzambe te ekosimba te. D'abord nous devons d'abord chercher Dieu. Donc prière nanu loko liboso za koluka na Nzambe. Mais bapinga na biso babundi makasi bazwa bandoka. Elo na osenga na bango baluka nanu kosambela koluka nanu volonté Nzambe na bitumba nyonso wana. Ngama ramnyos nazo ngo kaka plus na spiritualité bakoki kokinde babundi soki volonté Nzambe ezaki ba réussir te bako réussir te mais soki pe volonté Nzambe ezaki ba réussir bako réussir nyonso ezala kaka nanu na volonté Nzambe nyonso ezoleka na est. D'abord nous devons d'abord demander la volonté de Dieu na makambo wana. Nzamba azoloba nini na sepeli lelo na yoki prière ezalaki na stade na bitumba ozoleka na est. J'ai aimé nani ndeko gouverneur na biso Jatini Ngobila nde asangisaki bato kuna. Oui biloko bongo nde yango eningisaka motema Nzambe ntango tozobondela mpona bitumba tozobondela tozotuna volonté Nzambe Nzambe na babiloko bongo nde akitaka akokita pe asali kokomprendre pe te bitumba pe sili pe tokumisi Nzambe. Ese basala Nzambe bazwi likanisi oyo bayinzembo na biso bamusicien ya mokili oyo tobenga bamusicien mokili bazwi likanisi ya kete bazwa mwa quelque chose totomona fali ipopa utokende atotika biloko na este wenge muzika 4x4 bango pe bazobongama lisusu ndenge babeta muzike na bango na stade bazwa ndambo ya limeya oyo ekobima na kati na bakende otikela bayimboka bazali kobunda kuna mapinga na biso. Ese basali ya Nzambe pe bango pe ba raisonner bongo pe tomona basali ya Nzambe mosusu baluka kaka te bapesa biso mbongo pe tosala ba prière. Bon wana nde en tout cas na domaine wana nayebi te nayebi pe te soki basali ya Nzambe baza na makanisi nini wana nayebi te. Mais ese yo kopesa mwa idée par rapport à makambo yango ndenge ezokende? L'idée na ngai nakoki kopesa par rapport ya biso bao toza na domaine ya kosalela Nzambe par rapport ya guerre
ya liboso tobondeli mpona mboka ya mibale soutien na biso eza tokoki kosorganize chaque église akoki kotia mwa quelque chose mpona kosala ke kotinda ata kuna na este mpona kosunga bandeko na biso bazosouffrir kuna na bitumba. lelo oyo soki balobi ke te basala nzambe bozwi likanisi mpona kosangisa mwa limeya yango mpe bosangisa bopesa mosala nzambe moko asimba azala neti président na bino nyonso ndenge frère Patrice aza mpona bayembi nyonso. lelo oyo soki balobi ke paster to moyembi moko asimba neti yo okopona nani? Franchement nayebi bango te. Ya liboso nga na opona banque nde koki kobomba mbongo parce que bango nayebi bango te. Nayebi ndenge bavivaka te, je ne connais pas leur vie. Soki bako rassembler mbongo mpona s'organiser ba banque ekoma ebele. Mais balobi basala nzambe même ata pasteur Denis Lesa sa ko simba te. Bon, papa Denis Lesa ko pe ko simba eza pe mabe te. Eza vous assure pour nous que ça hein. Problème eza te. Problème eza te soka simbi eza mabe te. Pour l'œuvre de Dieu, eza vraiment mabe te. Ba prière nini oyo zo sala pour ekolo na biso? Prière nga nazo sala ya liboso. D'abord nga moko naza na famille mobimba eza na este. Naza na petite sœur na ngai madame Faila Wundi Kataliko aza na Beni. Naza na petit frère na nga propre nazo tanga bakombo. Petit frère na nga Eli Kataliko aza na Beni. Naza na famille mobimba ya papa na ngai eza na Butembo, famille ya mama eza na Beni. Non seulement famille biologique, famille et puis toza pe na famille chrétienne, famille nyonso eza kuna. Prière na ngai ezalaka nasalaka effort pour nazalaka chaque samedi na mataka ngomba ya prière. Chaque samedi na mataka ngomba na ba prière na nga na ba sujet na ngai na bondelaka pe pour na situation ya est. En tout cas na bondelaka pe pour na situation ya est nzamba tia kimia. Donc tozomona bato bazo kufa ezosala biso pasi na motema. Ça fait très mal comme on a ba viol, comme on a ba assassinat, comme on a liwa chaque jour ça fait très mal. Mais prière na ngai eza nzamba tanda loboko pe nzambe ano tozobondela aotanda loboko papa Eli mokolo ezali tokoyemba victoire oyebi ntango David batelemaki na Goliath to balingi basala voilà oyebi Goliath atalaki David atali mwa peti oyo eske penza peti oyo nakoniata ya kokweya mais ntango David akwesaki Goliath bato bakamwaki yango nde Rwanda atindika biso toyebi ke tokolonga na nzambe tokolonga kaka ndenge David akwesaki Goliath kaka ndenge so pe tokolonga bitumbana tokoyemba pe tokokumisa nzambe daya nga nakoyemba nzembo mama Micheline Chabani neti nzembo nini Zambe nanga Zambe ya solo Zambe nanga solo zali nzambe nanga ngana kende ko wapie ngana belela nani nakoyemba ngona niveau moko papa pe nakobina na binaka sérieusement pona nzambe na binaka natala teke mobile nanga azawana natala teke bokilo azana pour Dieu nakobina parce que nabi ke to longa ngo kaka ça va balandi na biso jour mosusu toyebi ke madame akotelema abinela bino bazaka sire te ke yo kobina ndenge ozolobana bango bamonaka ke ate alobana na ye ka bongo kaka oui madame ese na oyo nyonso ozosala oyo meme ata bémission na yo meme ata koyemba na yo basorti na yo nyonso ozosala meme ata na baekole oyo otangisaka ese papa asepelaka nango? Bon d'abord mpona mobali na ngai akutinga na musique akutinga na mosala ya nzambe alingaki nga na kati ya mosala ya nzambe akutanga na mosala ya nzambe na koyemba nde alinganga pa bala ya ngai lokola akutanga na mosala ya nzambe mpona ye c'est un avantage pour lui parce que ayebi ke ntango mwasi na ye azosalela nzambe eza avantage mpona ye eza prière oyo nzambe azosepela nango double mpe eza lipamboli mpona ye akomplikaka nga te kote wana akomplikaka te azala vraiment na problème te mpona mosala mpe ya école non il n'a pas de problème avec ça
parce que ntango alingaki nga akutaki nga déjà enseignante na bandi otangisa na age ya mokie na 18 ans donc quand nazwi diplôme d'état j'ai commencé directement kotangisa parce que ezalaki lo na nga souhait na nga depuis na mwa mokie nalingaka kotangisa tellement kakutaki nga na domaine na nga enseignement eza un peu difficile asepela nango te donc asepelaka nango parce que ezalaka mpe au bénéfice na ye moko mobali na ngai akomplikaka ngai te ata jour moko boye ese olambi te makuba na panzi non yo bando okendaki repeti sikoyo ayebi ke ntina azosala mosala nzambe ayebi ke ntango nzambe wana azomona sacrifice oyo nazosala eza avantage mpo na ye eza lipamboli mpo na ye moko akomplikaka ngai te ekomplikaka mpe te wi na mbaleleka tomona oza na bandeko misato ozotravaille na bango oui. ese suka na ye ezaka na 3 wana to oza kaka ete yo moko oza wenge soki kaka yo oza kaka bon mosala ekende nango liboso vision na nga eza tozala ebele mais vision na nga mpe eza tozala ebele baoyo baza ya nzambe nakolinga nazala na 100 personnes mais na 100 personnes on a peut-être ata moko te ayebi nzambe na olinga yango te c'est pourquoi omonaki tozalaka na nombre ya 3 nombre ya 3 oyo naza na bango wana d'abord baza bato bazoconvaincre nga na vie na bango parce que naza mwana bandi osambela naza mwana moke toza na baprincipe oyo bapapa na biso bateya biso eza principe oyo eza na mutu na nga epe eza na stati na nga la crainte de l'éternel c'est ça ma force alors nakolinga naza na bato oyo mokie me oyo bawabanga nzambe baza na crédibilité ya malamu ke natondisa ebe c'est pourquoi naza nano na 3 wana non naza convaincu soki nalingi nabakisa natuna nano volonté ya nzambe moto oyo ti akoyela ngai lipamboli to akoyela ngai lipamboli te akoyela ngai nini c'est pourquoi naza kaka na 3 naza nano na bandeko na ngai misato wana totravaillaka na bango delo bazwi mwa empêchement parce que bake koyemba quelque part nga lokwa nazalaki na mosala ya ekole yango moni nakoka kolekisa mpe émission ya lelo te c'est pourquoi moni na passe émission nga moko nini ozali kosenga epa bayimboka nyonso baza na makoki mpona kosunga yo na mosala na yo ndenge ozali kosala ndenge ozali kosala befort yango nyonso na mwa makoki moke oyo oza nango eloko nga nazosenga na bayimboka ngai ndeko na bino leki na bino mama na bino mama mire na kataliko nazosenga soutien liboso nazosenga posoutenir nga ndeko na bino na mosala na osala nzambe mosala koyemba eza facile te mais esengaka mpe soki eza na makoki nde etambolaka mpe bien parce que oyebi mpo opase émission boye ça demande caméra epo ezala tout ça c'est de l'argent alors soki naza vraiment na makoki mokie ekopermettre te ke namonana na misu na bango ce que je demande eza kaka soutien na bango ndenge mpe bazosoutenaka nga merci na bao bazosoutenir ngai bape bakolinga su kosoutenir babakisa kosoutenir ngai lipamboli ya likolo ekitela bango makasi souwe na ngai yango mwa bambote na bandeko nyonso oyo bazali kolanda yo na chaîne na biso ya Musakoli Shako TV. Merci papa Eli. Mbote ya liboso nazopesa epai ya mama na ngai mama biologique na ngai kombo na ye mama Agnès Masika ye mpe aza éducatrice ya école maternelle aza na Amérique napesi mbote mpe merci epai ya mama Agnès mama soko obotaka ngai te nde lelo naza te. C'est pourquoi je vais d'abord remercier ma maman. Maman, bisous à vous, merci beaucoup. Na onyo sozo sala pona biso. Yami balé nazo remercier mobile nanga nzamba pambole sikaza. Nazo remercier toute la famille catholique et soutenaka nga maman colonel, maman Chantal, da bandeko nango bazana Esther, nzamba pambola bino. Nazo pesa pesusu merci na bandeko nanga musala, patron nangai. Et puis nazo pesa sou merci na chef nanga musala préfet directeur préfet kombo ya te préfet na biso komone préfet Jonathan Kaniki nazo pesa ye merci jeune préfet na biso merci parce que
apesaka nga baconseil sage. Ozomona ya aza mwana moke mais ntango azopesa conseil, il te donne des conseils sages koleka même bapapa baza na ba 80 ans. Donc nazopesa ye mpe merci. Napesi merci na bapasteur nyonso bayedaka ngai. Papa na nga papa Michel Kaimbi wana aza papa na nga molimo. Papa nango ankadaka ngai papa Michel Kaimbi nazopesa ye merci. Bapasteur nyonso papa Enoch Muyunga papa Michel bapasteur baza ebele. En tout cas na baona bosani napesi bino kaka merci beaucoup. Na bosani te papa Blaise Matudi ainsi que papa David. Papa David asali ke lelo ngana ye banana bino. En tout cas nazopesa ye merci parce que grâce na ye ndenga lelo na ye bani mokili mobimba. Asepelaki makasi na émission na yo. Asepelaki alandaki émission. Alandaki yango. Abengaki ngapi. Wow. Asepelaki vraiment makasi. Esaki nga mama mire na félicitations. Papa David yayo yango yo wow. Vraiment papa David nzamba lola vraiment pambola yo. Ba sœur Sarah. Ba maman Sarah bango nyonso en tout cas nzamba pambola bino grâce na bino nga lelo na yebani na komi soki na fandi appel ekoti mama mie na tomonaki yo bato mosusu nayebi te bakomi kobenga ngai ça me fait du bien eza reconnaissance tange pa na bino nyonso en tout cas nzamba likolo vraiment akanisa bino. Est-ce que bosani moto moko te pe tozwaka appel moko boye ke omoni mamire omoni moni makambo ozosala ngai mobosani nga moko tangi bato mosusu obosani elelo te yango oyo bon nameka koraisonne ya liboso na bato nabosanaka papa Eli mingi. Pourquoi nabosanaka yo boye pe azaka pembeni na yo. Voilà papa Eli merci beaucoup en tout cas nazo remercier makasi parce que papa Eli vous savez nzamba kutanisa bato nga nazwa ba promesse ya nzambe depuis naza mwana moke na 15 ans nazwa mitu na nzambe ekosalema ndenge nini ke nga nayeba na koyemba ekobanda ndenge nini mais nzambe asala na canal na bino ke nayebana vraiment merci papa Eli likolo epambola yo bandeko nyonso na bosani papa Blaise Matudi leader na ngai na peso merci pasteur Maurice papa nyonso ya ngai en tout cas nazopesa bino kaka merci na mama na nga mama Medi Lunga mama nyonso ya ngai vraiment nzamba likolo apambola bino ainsi. Eza na couple oyo soki natangi bango te nasali lisumu oyo mama Micheline alobaka soki nakoyembela yo te ezali lisumu o papa soki napesi yo merci te eza péché. Merci na papa na ngai papa Michel Chako ainsi que mama Julie Chako papa nazopesa bino merci bosali ke ngai humble servante na bino namonana na mokili mobimba babenga ngai nakende koyemba na passe ba émission namonani na bato namonaka bango kaka na TV o na kana te papa Eli grâce à papa Chako ainsi que maman Michel namoni bato namona na TV. En tout cas merci na papa Chako na maman Julie kuna na Canada maman Julie Chako na Canada papa Michel Chako na Canada. En tout cas nazopesa bino merci beaucoup. Merci papa Eli. Nzamba pambola. Merci. Oui bandeko tokomi déjà na suka émission na biso. Eloko moko déranger biso mwa mukeza lumière de jour lumière déjà ese kenango ya onde tokati émission na biso mena mbala wezali koya bokomela biso ba faute na biso berere na biso nyonso bomeka nanu kokomela biso tokomeka lolenga biso komi corriger peto sala obino bolenge pe biso toza batinda mina bino soki lelo bomoninga naza liboso ya caméra pe trop c'est trop nalembi nanga déjà yaonde esengi ke nanga mona zala lelo liboso bye bye. Bye bye.